Nasaki bemission zaki période makambo ya ba anse bimena ba mama kalunga ndenga ba boya ozwa matière biso tokendaka ozwa matière na bemission wana na chaka ba parti au anse abandaka koloba Ursula zo problème na sila Ursula zo problème na do mazeba komati na ba na chango émission za chaîne. Parmi les missions na ton salaka ngai mamu na betaka lisolo ya Léa na Ursinde bazaka basi sobi kana be mission na beta lisolo na obake Léa asala sila coup d'état na ezalaka ndenge nini po Léa soka longwa SB lelo akende suko jouer te po Léa alobi partout que sila mutu abenganga mamu apesanga makambo wana o na oloba pe lisusu lelo kisasa makambo naloba na émission mpona kokai kobeta lisolo wana na badetail o napesaki te selon Léa navanda na bango te nazala na bango te nayebi bango te ndenge nini naloba lisolo na badetail mais Léa ngai ntongo nasaka émission ya liboso na makambo Gabriel alobaka ke obota na Batista naye nasali deuxième émission na obi mpoka nde balobaka soko oluka makambo il faut koyeba place likambo wana ekesuka mabe ya bato ya théâtre ezali baluka likambo ayebi teke likambo na oluka ekoma monene ekota bakomba bato ebele neti baoyo baanse basalaka yango nde tindaka nga nabeta lisolo mpona clarification nakota bakomba Léa bango sona besobe na Ursule sikoyo ntango oluka likambo il faut yeba place esuka likambo wana eyaka na internet tosalela yango bemission biso nyonso na bachaîne bato bayoutubeur ntango nabeti lisolo wana Léa Ndaya alongwaki na oluka Yandi Mosi Léa Ndaya ayebisi Yandi Mosi namona ngo bozala bien bokopera bien na mamu s'il te plaît Yandi Mosi yebisa mamu atiela nga na se na ndeko na ye Yandi Mosi ntango ayebisi nga na oke pasi abima Léa Ndaya olela yokele mawa nayebisi mpe Yandi Mosi nga asalaki ona intention onuire ye te premièrement lisolo na beta mpo nga mpe nakamwaki ntango Gabriel obeke Léa bota na Batista nga mpe nazwaki parti na balansaki Gabriel kuta alongolaki émission yango apres ayaka ozongisa yango lisusu deuxième photo nonsama baanse ndenge mpona kobeta lisolo ndenge eza na vérité nango nde efaki komona ekota mais sinon nana problème na ete ndeko nanga ok problème eza te soki boremarke naloba nanga mpe makambo Léa eso te natika natala yango na mosika mpo asenga mais naza désolé d'apprendre que Léa alobi soki azwa lisusu na SBT eza posila ayebisanga lisolo oh Léa détrompe-toi ma chérie nga nayebi mpe masolo ebele omoni ntongo bozalaka ojoue na balari na lupango wana oyo bafleur lupango wana soki ozotango libanda ezalaka kitoko mais soki okoti na kati ozwi déception eza nango ka ordinaire mais ndenge baombelisango ka libanda bafleur nayebi bana ebela banda na balari boyebi deya lupango na oloba bozala ojoue kuna ntango mbote bandiam de GDTV mafuta sikezeli nga bino la grande dame bandeko babolingo toujours na kati ya cadre ya actualité boyebi actualité actuellement ezali bato ya théâtre et na bato ya théâtre yango il y a des têtes oyo mpenza tobenga babaleine barequin tel que Sila Bissalo. Donc actuellement actualité eza Sila Bissalo kombo kaka ya Bekamo parce que les transferts les plus chers nde makambo bande onanga pourquoi na elibino émission oyo
nali bino émission o parce que boyebi mikolo eleki awa ka ntango bamakelele bandaki ezalaki déjà plus ou moins 2 mois soki 3 mois passé nakala bamakelele oyo non 3 mois même pas je crois avant ou soit période kaka bamakambo ya Gomez na Irsil bamakelele ebimaki ya juste na moment wana lisolo ale ebetamaki tobetaki yango mpe je crois na asalaki yango mpe émission basoupçon ebimaki ke non soki Leya akenda kojouer na SB te eza parce que Leya abetele bato lisolo ke eloko moko boye esila asalaki asepelaki nango te nayebi te certainement likambo yango eza oyo mama azobeta ou bien en fait c'est compliqué eza na eloko moko osila asala to so mpe aloba soki asala ye asepelaki nango te tosala même analyse en disant que sila ndeko no Leya soki problème ezali ke emone bosolola na place oloba na nsima mokongo na ye epo okata makolo sanke ye ayeba eza bien te bandeko ya minene nzokande Leya alingaka sila te banda kala ya nango likambo lelo te do wana kutu solo kutu te ke SB ekosalema chaîne asila ekosalema solo kutu te kaka nde balobaka mokili ya moke boyoka ndenge mamu international que je salue en passant Mireille Kalala nga nabengaki prix Nobel ah oui grande sœur moko asalaka baanalyse ya classe baanalyse moko réfléchi et soki lelo aza na baabone ebele na bafollowers pardon bavie nyonso wana abone baabone donc veut dire bafollowers et puis bavie bato balandake eza à cause ya boyebi na ye ka ndenge Quadra Yemba alobaki koyeba mosala esala elengi moko boye la grande je te sali bandeko nzoka nde bamamo international bazala batémoin makambo oyo nzambe amalamu nzambe ayebi kojustifie bato bandeko na nga makambo oyo ya somo ya grave donc sila ndenge aza wana soki azalaka rancunière so azalaka motu oyo ke osala ye mabe laba nde Leya atikala koleka na SBT mais comme aneka asila bisalu mwana nzambe baleya tomona baleya nandimi kutu esali plus de 6 mois depuis Leya ajoua pièce asuka na SB nandimi te esali plus de 6 mois en tout cas soki 6 mois eleki 8 mois eleki te je crois na ose rappeler image ya pièce asuka oyo Leya ajoua na SB moi image nango naomona ngoko naomona moi image nango loso sila azalaka rancunière nde Leya atika kotia makolo na SBT mais neta aneka asila bisalu mwana nzambe abwakisa na ye akipa na ye makambo yango te nzoka nde Leya azalaka alingaka nde sila te banda kala abeta ye bamisinzo kana bamasolo kaka ya bamakambo batéâtre après kolongwa na kupa elombe boyoka témoin oculaire et puis auriculaire kaka ndenge ye moko anda koloba ngo namoni aloba yango mpenza su mingi te bamokalala boyoka mamwe oyo amona mpe ayoka azala témoin ya bamasolo ya bamakambo wana aza koexplike bino en long et en large bafoi so boyoki na ebandeli tokontinue yango boka ndenge mama azopesa explication donc par là vous allez comprendre que Leya na sila eya nango likambo lelo te banda kala alingaka nde sila te do alukai na baformat to yango l'autre fois nanotanga bacommentaire ya bandeko ebele ntango makambo ya de la fois ote kosala awa namoni bato ebele na bacommentaire balobi sila fait très attention bato ebele balingaka na bango yo te wana ya basambla keba bamikolo mpe eleki ya baprophétie ebimaki ya mama bapoison donc il faut vivre kaka na mamemame na kebakeba choix eza te parce que komona bampukumunia lokola Leya ndaya c'est compliqué imaginez do boyoka kaka bino moko elekela bino esa bino nzoto malili ya nango mambo ya lelo te banda kala
mais vu qu'ane rancunière tazani mwana nzambe kipa na ye te yango nayebisaka bino moni so oza moto okumbaka no makambo te nzambe akopambola toujours nzambe mpe afungolele ye banzela malgré kuna bakanga baporte bakangela ye banzela babete bamisinzo pendant maladi akoka kosala ata crise akufi elobi ata mamu akipa na ye te lelo oyo akokontinue kopela parceke aza sila bisalo bato wana bameka kaka kosala sans ye esimba te baye mpe kaka kokota kolanda ye kokota na bord na ye me motema mabe eza kaka keto eza kaka lobo omona motu mo boye azopela kaka azoemerge kaka boluka beetufa ezosimba te bozokatama ezokola toujours me motu aza ndenge ni nzete ambela sila yango yao nzambe abatela mwana mwasi oyo sino te moto akosala crise akoya kufi sila mpenza na makambo ebele na motema lo bato ebele ti atalaka nde bango asekaka yabe moto mpenza aoloba boye problème te nzambe kaka bato lokola baleya ndaya losila mpenza na mosika atalaka be nzambe bato so boyebaki leya makambo asala ngai me esango eloko te eza nzambe kaka tellement alobaka na ye mpe te kande baloba nzambe amoto abaye bazanga bato bondi nde nzambe atindelaka bato asisitelaka bato tellement oza moto moko olobaka no tokoka no makambo te siko bato oyo bayebi masolo bayebi nonsense na yo nde baoya kolobela yo bato lokola bamama oyo bamona mpe bayoka lelo baolobela bandeko na ngai eza mama mingi eza mpasi naotika bino bokontinue koyoka voice ya mamu azopesa badetail soki lelo oyo leya na sila ebelaka te leya alobaki ke badetail oyo mamu apesa na makambo ya batista na leya bino boyebi mikolo eleki moto epelaki makambo ya batista na leya na mwana badetail mamu kalala apesa ezali sila moto akende kobetela ye bandeko na ngai komo kokanisela moto kaka mabe d'emblée boye dans le vide boye soupçon te loko te oloti ndoto te nini mpo nini kaka sila moto akoki eyebisa ye moto mosusu te bacomédien baza ebele bacomédienne baza ebele baartiste motu mosusu te mpo na nini kaka sila nde motu fangi na koyebisa mamu et pourtant mamu makambo wana moto abetela ye te ye moko aviva yango donc eza mama mingi eza mpasi bandeko bolanda mamu ye moko ndenge azoexplike je crois na introduction boyoki ndenge alobi ke leya bon namoni tobandela yango ka mwa moke voilà tozongisa yango juste moi 3 minutes wana pour une bonne compréhension tozongisa yango juste moi moke kaka 3 minutes ka moke nsima pour une bonne compréhension en tout cas vraiment mokili ya makambo nzambe alola sila ngo ya baoya kobomela biso sila te babome mpe te au nom de Jésus parce que nzambe azali nzambe ajuste nzambe angonio kobatela sila mais franchement eza mama mingi eza mpasi ba 28 ans de carrière bango wana eloko malomi eza te lelo bakomi kochange maloba soni soki ezalaki na makolo mbele ebuki ye soleya lisusu koto oyo ono sila ino kosele makambo sila ino kobeta lisolo na ye et pourtant innocente ya bato balobaka innocent mowei et pourtant sila bato ni de près ni de loin asololaka ata na mamu te les amis tobandela ngo kaka ata soki wapi problème te mais l'essentiel boyoka likambo eza mpenza nini donc retenez que certainement vous allez comprendre retenez dans cette affaire leya bandaka nalingaka sila te parce que mama opesa badetail bon na okata yango un moment parce que eza mpenza lisolo ya molai makasi mais na otya ebeta essentiel et puis après on va couper juste beau comprendre l'aîné du problème donc leya bref bandaka latikala kolinga sila te donc oyo eza lelo ozolobama lelo eza kaka tellement oyi kaka nde balobaki fait noyer son chien l'artiste de rage olukaka mwa baraison moko boye mpo likambo ezala mais likambo ya nango te olukaka baraison moko boye mpo bapesa raison mpo moto wana ka bobimise mabe boclouye bocrucifie ye
mais eloko eza te pourtant la personne atikala kosala mabe te atikala mpe kozala na da na yo te so ezali likambo ya rando sila koki jamais kobenga leya ya kojoue na sb likolo ya babiloko bokoyoka awa parce que aza élément moko très dangereuse akoki mpe kosala mabe akoki mpe kotiele poison mais s'il n'a pas regardé tout ça banomonaka que ça sert basala nde mosala esika moko mais comment on peut être si méchant jusqu'à ce point comment on peut être si méchant jusqu'à ce point eza passé ya mawa na tiango émission eza na chaîne parmi bémission na ntango nasalaka ngai mamu nabetaka lisolo ya leya na yosi nde bazalaka basi esobe ka na bémission na nabeta lisolo na obake leya asala sila coup d'état coup d'état na ezalaka ndenge nini mpo leya soki alongwa sb lelo akende soki kojoue te mpo leya alobi partout ke sila moto abenganga mamu apesanga makambo wana oyo naloba oyo naoloba mpe lisusu lelo ata bino moko naloba na émission mpo nakokai kobeta lisolo wana na badetail oyo napesaki te selon leya navanda na bango te nazala na bango te nayebi bango te ndenge nini naloba lisolo na badetail me leya ngai ntongo nasalaka émission ya liboso na makambo gabriel alobaka ke obotana batista naye nasali deuxième émission na obi mpoka nde balobaka soki oluka makambo il faut koyeba place likambo wana eke esuka mabe ya bato ya théâtre ezali baluka likambo ayebi teke likambo na oluka ekoma monene ekota bakoma bato ebele neti baoyo baanse basalaka yango nde tindaka ngai nabeta lisolo mpo na clarification nakota bakoma baleya bango so na besobe na baursile sikoyo ntango oluka likambo il faut yeba place esuka likambo wana eyaka na internet tosalela yango bémission biso nyonso na bachaîne bato bayoutubeur ntango nabeti lisolo wana leya ndaya alongwaki na oluka ya ndimosi leya ndaya ayebisi ya ndimosi namona ngo bozala bien bokopera bien na mamu s'il te plaît ya ndimosi yebisa mamu atiela nga na se na ndeko na ye ye ndimosi ntango ayebisi nga naokai pasi abima mole ya ndaya olela yokela ye mawa nayebisi mpe ye ndimosi ngai asalaki wana intention onuire ye te premièrement lisolo nde nabeta mpo nga mpe nakamwaki ntango gabriel obeke leya boota na batista nga mpe nazwaki parti na balansaki gabriel kuta alongolaki émission yango apres ayaka ozongisa yango lisusu deuxième photo naosama baanse ndenge mpona kobeta lisolo ndenge eza na vérité nango nde efaki komona ekota mais sinon na na problème na ete ndeko nanga ok problème eza te soki boremarke naloba nanga mpe makambo aleya eso te natika natala yango na mosika mpo asenga mais naza désolé d'apprendre ke leya alobi soki azwa lisu na sb te eza posila ayebisanga lisolo oh leya détrompe-toi ma chérie nga nayebi mpe masolo ebele omoni ntongo bozalaka ojoue na balari na lupango wana oyo bafleur lupango wana so ozotango libanda ezalaka kitoko mais so okoti na kati ozwi déception eza nango ka ordinaire mais ndenge baombelisa yango ka libanda bafleur nayebi bana ebele banda na balari boyebi deya lupango na oloba bozala kojoue kuna ntango bosala tete paki mbanteke mpo papa lobe na batatuka lombo lupango wana ezala kozala mingi na théâtre na bino lupango atatuka lombo mwana mosala atatuka lombo ezala kozala la duchesse bato ebele bayebi yango te
ba youtubeur ebele bayebi lisolo na obeta te wana bosali théâtre oya nani mobali na yo prophète mobali na yo prophète wale anda no oyebane makasi te mpona okota groupe simba te boyebane mpe na basila te mais oyebi pièce oyo na oloba ti et après boye osali su théâtre chibao chibawe chibawe kangie chibinje chibinje kangie sikoyo wana masolo na obetelo nani abetela yango na mutu moko boye nazalaki prépare banda kala nga nzambe azalaka koprépare nga nakutanaka na bevenema na bamakambo vraiment bandeko bozo koyoka minene boyoka siko badetail bevenema na bamakambo kasi rankine ebanda rando ebanda boyoka mpo ayebeke un jour dans la voix communautaire ngani nayebaka te olongwe epa papa alobe okokotina groupe simba bozalaki camarade na bino na sile pa bozwi bolongwe bozoyoka estce ntongo yo na sila estce elema lorwa ya sila ekoki kolongwa na groupe salongo elema makasi bongo na groupe simba plutôt bato bayeba te départ nefali ezalaka remarquable kobolongwaka yo na sila boki bosali groupe la gloire place bino boya orépété boya osala théâtre na bino na timasi na église wana ngai naovanda na lunzadi nga ti boyaka na bosala bathéâtre na bino biso ngai biso kutu te me ngai nandoki intercession na église wana pourquoi parce que église wana bapesaka bato mwa permission mo boye so oza bezo okende oprie na yo ata yo mo pendant la journée ou la nuit le soir okende nao ngai naza okende église wana lokola nazalaka olinga sila mingi nde boye na accompagnaka bino na groupe la gloire wana bosala bathéâtre na bamito rose wana bona bapiero ndombasi na groupe na bino tonto mpe aza moto akala akuti hôpital abo basali opération bamion boyoka ya minene bandeko boyoka ya minene ntango abimi hôpital na convalescence période ya convalescence leyanda yo okenda ofalsifia mikanda yo ndo ozalaka présidente sila azalaka vice présidente bodispatchaka batashe bongo bokomi mpe kozwa bacontrat nasi bozwa contrat ta na bralima booleka mpe na tv nde leya yo sepelaka osala si la coup d'état na moment oyo moto aconvalescent muloji bozoyoka ngai na camarade na nga Solange Muswambali oyo na Canada tokenda na église wana koyebisa pasteur po pasteur na bando bamambo ndoleka te bozoyoka bandeko makambo minene boye pasteur etala bato bayaka kosala awa leya abetisi la coup d'état boye na boye alors que nzambe Dieu nous appelle à la justice boyoka niveau liswana na betango awa na ndenge ya kosala sila avandaka na ndako mawe la pauvre aye koreganye lisu groupe simba mawe shwa eza te otikala na groupe la gloire okoka na opete ti groupe eyo kokufa soki epandana so esalaka le bien mal acquis ozongi su na groupe simba mawa Sonia Kangie soki ezalaki na makolo mbele ebukie mosala ya basila si la fiancée na ye ezalaki entre Pelé to Casse ezalaki Pelé natala théâtre wana yo ozali mwa mosala
ozalaki mwa mosali mpo bapele natala théâtre wana sila ndo yeba kolamba te eyaki pele anda kokataka barondele kuna akalinga maki moko somo bandeko natala théâtre wana mama na bapele ezaka mama milu bandolinga sila makasi kosila yebi eloko te bandeko kande na biso bino na kokata parce que eza tellement molai oyo eza 24 minutes epai ya mamu sikoyo imagine video eza 1 heure de temps tolinga nazali na mposa natiaka essentiel essentiel boyoka bavérité bakake ya boye récemment makelele ebimaki awa aoleya so akenda kutu sbt eza parceke eza na eloko moko elekaki ya sepelaki nango te me le amona sila osola na ye nzoka nde eza nango yango te vérité eza ke banda kala le alingaka sila te combien d'années passé lisolo ezobeta mo amenies plus de 10 ans eza ya kala makambo bozoyoka bakake oyo bozoyoka oyo donc c'est triste et regrettable bamakambo mosusu mais bon que voulez-vous mokili yango esalemaka boye ka nde na ebisaki bino natira moto bachangera te na mokili oyo toza na bato ya malamu toza na bato ya mabe moto ya mabe bachangera natire nete moto ya malamu bachangera natire nete moto ya mabe akotikela moto ya mabe moto ya malamu akotikela moto ya malamu me ngai na kokonseye lingi ozala moto malamu soki oza incapable kozala bien ndimela yesu mpe bondela nzambe oyo asungaka bato par l'aide du saint esprit atransforme pa changer po tokokontinua kovivaka boye te tokokontinua kovivaka boye te eloko bato babosanaka mpe bayebaka baignoraka eza ke nyonso tosalaka torendre compte nango ah oui en bien ou en mal même moi qui vous parle toa bato tobeta mabaku moto ane parfait aza te biso nyonso tosumukaka même na maloba nde tosala baémission oyo arrivera mpe olobi eloko moko oyo obeta libaku mais il y a de ces choses là biloko ya savoir vivre kozala na bato bandeko nzambe asunga biso eza mama mingi eza pasi nzambe abatela sila donc nyonso ozolakisaka motema mabe ya bato envers sila la pauvre asali nini pour mériter tout ça mais on comprend que eza étoile na ye moto edéranger nzambe akontinue kosunga mpe kozala na ye les amis mingi ya koloba eza te ezalaka moko ya koéclaircir sur dossier ya leya na sila parce que bato ebele baa na kati ya bakeskese na efoti eza ya nani nani azongisaki nani asalaki oyo te sila ngo azalaka hypocrite aseka alobaki ya solo seka asalaki sikoyo boyoki témoin motu oyo aviva événement azoexplike bino koma makambo eleka koma makambo esalema me nga ntango nayoki yango nga na kamwe nga babe oh mais malgré ça sila abengisaka meme le abeta mpe bato ebele na ba sb wana asali mpe banini waouh ah mais franchement aza mpenza ami de la paix me bato ebele eleka te en tout cas ngai nde nazalelaka so nasi na comprendre ke wa faux nga so na comprendre ke oza faux olinganga te wa mabe okonuire ngai na osoli so ondima te gentil na yo ondima te moza mosika na ngai nazalaka bongo nazalaka bongo na olinga to pusana pembeni na nga na olinga yango te me na osoli so soki osengi eloko soki ezali na opeso parce que bible ezoloba si ton ennemi a faim donne-lui à manger me na olingo pusana pembeni na nga te parce que makomi ezosenga na biso prudence lorsque le bible ezoloba na proverbe mpona citer et lorsque la prudence fait défaut le peuple tombe. Les amis, il faut faire très attention. Il y en a oloba na sila nzambe asunga yo en tout cas kolanda loyenga bato te au nom de la paix, au nom de l'amour, fais très attention mutu oza conscient aname conscience oyebi ke alinganga te neti bato neti bale akoyoka ba masolo neti baboy mama na ngai ke ba ko sepelisa bato osepelisa bato lobi batie na bokota na cercueil nzambe abatela sila bisalo parce que eya pasi makambo nzambe asunga biso les amis tomona biso na suka ke le Seigneur vous bénisse ezalaki ya moke oyo tozali nango lelo repartage na bino et quand à moi mon malassement de bonnes choses à vous que le Seigneur vous bénisse ceux qui m'ont liboso moi libonné et ça va bien moi like moi commentaire et ça va bien de bonnes choses à vous je vous aime merci au revoir.